Lokumuya masinzo kande makwela. Lokumuya masinzo kande makwela. Parce que ngamo pe na mituna ki fallait pe na basha ta photo mobile. Ndenga tiete ngamo na misele banaliste nga bité eza discrétion siko ngamo na zika conclusion nga bia il faut quoi discret biso ba comédien misu babike oh penda ko ya potote mobali marié tala ba photo yango oyo na ba voice mwasi wana na bani na minute oyo ba s'afficher na mobali kitoko na niveau poto mobali tango sa makambo oyo ayebelo ko sala il faut couper aza pas aveugle te ayebi pourquoi ndimi bongo ayebi mwana mongo oyo yo panda pe na botama non na mona makamba boete izalate discrétion oyo omemi biso nango ya penya au niveau world d'abord misata ba 5 photos ya mibali il faut quoi za mutaliboso omemi biso na discrétion oyo ata na niveau bash atie elongi na yete ya mobali na yete parce que lingi na discrétion il faut quoi abali na zemi c'est quand même botati ce que abali na zemi c'est que aza mutabotaka mobali ando ya Kishasa ando za na mwasi na ye. Et alors que ba fille belo ba ba homme divorcé na ba homme marié na minute quand est au vendia baza ebele ouais ko tia photo pour so ba monétiser yango et ko créer les sous ba problème siko eza kuna ba marié mususu oyo ba bali peka na théâtre mobala za ki marié mais na minute oyo baza na ye na mobali place moko la belle dame oyo awa tous sont là tous sauf rien on parle rien que des actualités c'est ça madame quand on est quoi toi que moi elle doit avancer tout le monde qui ne peut pas il faut quoi balaki donc ils ont la civil naïe même coutumier naïe la monde qui en tout cas vous les artistes comme vous appelez la fête oui il crabe non botongi simitel make up kezongi ate ba $100 quand on est tout après ma balle ma kamboyaka mais tout le monde après le balle ya Renate il faut ma kambo ebimi ya sombele un an d'abord balobi bacheki photo mobilité bila bacheki bash batika photo moi si moko et puis la civile même on ne sait pas ce qui peut mobile en bazoloba il est occupé à ça déjà la moi si à ça la divorcée avec obala madame Renate il faut qu'on na éviter madame Caroline voilà ils ont un montage aller que baby sa réputation ya moninga ou comment pour poser en tout cas ngaso na lobina comprendre ngo bon au menga pe brisque question ezaki attaquer tozaki avant na ngai biso ko poser nga question ya makambo mariage il faut côté parce que mais le col laisser poser mais déjà oui le col laisser oui tozaki na mort oui donc aux autres temps bon mais belete nazaki vraiment simple de konanga il fallait na ça selon pe kanabino en tout cas il faut que nga féliciter na féliciter au penza makasi merci félicitations longonya mongo na ebité makambo na la vie réelle notre théâtre était na banda pe na botama non na mona makambo boete izalate discrétion oyo omemi biso nango ya penya au niveau world d'abord misata ba 5 photos ya mibali bamso bat boss ya na lobaki ote azaki pona mbala ya kite yango asaki nite ya discrétion tout simplement distraction ah bon on s'afficher balobi on s'afficher te balobi ce finalement mais les balles na moni bat sali ba émission botika ifoku bosala boye bosa ngai penya pona nga discrétion oyo yango pe photo kena nango boye yango pe do siko la minute to pesi pa apesi divorce ko fu bat ba luka na photo po photo mo ba bimisi wana batindelinga ngala biyete muto penda te photo oyo eza pe ngabi mobala na yete wana mutu mususu photo papa banani yango wana e bazili susu te flor ozela ki réponse mo bu sikoyo réponse wana pe toke nango kande toke na miko mais est-ce que be ki bazui photo ya papa moko abomai mwasi na Nigeria bati babi mobala ifoku ngabi tala niveau de voix mwana mongo oyo yo nde boy oma discrétion yango wana abali to abalite abali to abalite et mususu pour ba question mususu na pi poser les questions avant de poser ngango peut-être pour kana ko poser te pourquoi mobali wana alatisa ye ano pourquoi alatisa ye ano ya représentant qui ezaki par procuration vous comprendre à représenter bien sûr
Pourquoi on a des cartons en voyage, tu vas ça civil pour les arrêter? Eza ba document mususu. Mais civil au cause en tout. Eza na ba document mususu senga ka ba démarche banda déjà partir à. Yo yebita monde les évoluer. Ya nanga monde les évoluer. Am so lo comment basali. Batu basala ngo déjà. Nga ke na mariage mo boye. Babi na muto embrasser o aza faux mari. Na commune à Kalam, on va déplacer Bougumestre. Na commune ya Kalam. Embrasser témoin, embrasser te pas faux mari. Bougumestre zakiwan. Ce que zaki li kambo sala maté. Papa maman biso l'équipe bato na mayele. Biso peut l'équipe bato wana na mayele parce que bako poursuivre pe bango. C'est que et comme na ba méthode moko papa peut-être assez atinda ki déjà ba lettre moko ba annexer yango. Oui. Ba annexer yango na papa nani? Papa na biso, papa Sam, hein? Sam, Wazaki, papa Gaëtan. Ba annexé na oya yepo na ba mona ke na mbala za ate peut-être mobile pas signé ki ba vrai document. Mais mon des évolué. Ba continue les pe copie moko à remplir ango. Na ngo il faut ka signature ango zaka ndeni. Ba ko tsope na DHL ye. Il faut signature zaka présence à mutu. Mon des évolué. Pour na zo mona. Na ba comprendre le conseil banana mutaliboso. Il faut quoi za mutaliboso a biso na discrétion oyo. Atteint le niveau à bâche, attirer elongi na yete, ya mobali na yete, parce que l'ingi na discrétion. Il y a chose que l'on mobile il faut que pour ça na ngoni. Marié, c'est vrai que la photo est à la tête. Oh, c'est quoi pour ça na ngoni? Après photo c'est quoi ça na ngoni? Bon, moi il y a pas de souci parce que le quoi ninga tchété c'est comme ça bangé le comment boyer pour pas de souci avec non mobile Renat a marié. Aza marié parce que là il va procès on dit non il est marié mon aboyé monsieur balobi à ça la divorce na mon c'était pas ça ba tata yango moni awe ko tia photo pour so ba monétiser yango et ko créer les sous ba problème siko eza ko na ba marié monsieur oyo ba bali peka na théâtre mobala zaki marié mais na minute oyo bazana yena mobali place moko na poto ba photo pe ya mariage ebima yaya totika ozongisa ba makambo susima est-ce que ozoyeba ba comédien musu ba bike oh penda ko ya poto te mobali marié tala ba photo yango na ba voice à moi si wana na bani na minute oyo ba s'afficher na mobali kitoko na niveau à poto on comprend donc c'est que mobali tango sa makambo yo ayebelo ko sala il faut couper azapa avec te ayebi pourquoi ndimi bongo ayebi c'est que dans le solo moko le cas qui wana donc c'est ça il faut pas bali na zemi il faut quoi baina zemi c'est quand maman botati ce qui pas baina zemi c'est quand maman botati ce qui bali na zemi c'est que aza muta botaka ngala confirmer ngote yo au lobby mais ce qui baina zemi mobala est-ce que balobi ke mobala ya Kishasa te mobala ndo ya Kishasa ando zala mwasi na ye et alors babaki suwana en tout cas bala makambo bilo bakise le monsieur na mwasi na poto za pitopali bo filmer déjà bango kaso pitopali siko bata ba fuiti wana baila biso kasi baila biso mwasi yango tala fuiti ezati mwana minute oyo il faut pas pesi bango paya devoir de na minute oyo soki mutalaki na fuiti ya mwasi wana ba photo elingaki ebima ya mwasi wana bo bandango lelo c'est que boza musala osala sikoyo yaya c'est que boza musala osala l'état boluka photo bozi photo boluka photo à madame bozi photo à madame boluka ka ba certificat ba mariage elenga YouTube atosala ngo ils épisode na mona na nga niveau sagesse mais niveau sagesse il faut kunde lekelinga parce que ngamo pe na mituna ki fallait pe na basha ta photo mobile ndenga tiete ngamo na misele banaliste nga bité eza discrétion siko ngamo na zika conclusion nga bia il faut quoi discret biso je chichi peut-être balaki bango tout voilà c'est que ba bombe le obeta bale ya makazi na fin du jour ya bombe là te mais so ba muto otongo se ka obango flo yeba ngo lelo so muto otonga yo se ka obanga yo de linga muto lo belo likamuna moi de la fin madame Caroline déjà le tout madame en tout cas nyoso eza légume na linga ngo makasi surtout pondu na ko longo du 1er au 30 na linga ngo makasi couleur préférée na ngeza la noir blanc noir blanc aussi mélange wana na tangela ngo oui na kota penda classe nga pe na tanga na ekam na 10e wana côté ya Tshisekedi le père ekam eza na tanga penza do na za penda na ba artiste na vraiment esthéticienne professionnelle
na vraiment na diplôme nango nga pe mo pe na formaka nga mo pe donc nyonso ata ba perruque nga mo na teka ko na lati nga mo na teka yango tout donc voilà natangela yango penza depuis 2005 nazwa diplôme na 2006 na sala une année accélérée so c'est que nous avons tout quoi mon a 13 ans koza mutia malamu c'est que nous avons ya koza mutia malamu kotia ba problème na mutema te conseil na opesa bato koina mutu te eloko nano enunisa mutali mwaka maliboso koina jalousie soko za jalouse mama ata banzia na yo moko ekangama nazalaka na envie ya keloko mutu te yangai yesa yanga so nazwi yanga on comprendre za mutema kufungwama fungwela pe bato banzela mutu mwa linga fleur asepela na fleur musu musala moko mwe ke fleur fa sala ngo no bengete po lekanga fleur alekanga déjà na yebango siko so akome pa mutu wana ndenga solelaka mutu wana okoma ya ye wana pe susu ebomaka elongwa longolango fleur ba luko yaya zwa kende ata mutu na yone bosuka kala mbote mais oluka mutu mona canal po pese musala fungola peut-être ya yo ko yaka na canal ya mutu mususu na nzela pe ya fleur donc mutu so comprendre déjà que ko sa bolamu et apporter makambo belé ya bien mais mabe au sala ngote et fungela bat makambo belé onga na slogan na ngana za nango na lobaka soki na zi occasion osalo bolamu te na osalo pe mabete soki ata to sola te to lekana to pesa na mbote te eza bongo eza na mboka moko to okutanaka mbote mususu ngeke lo so problème awa mais kuna bokutela mwa veni bo sola pete bokomi bandeko koleka kutu yango na vie soko mono sa mutu bolamu te ko sala mutu na pe mabete tika na position na ye relation bo sa na wana oyebite un jour et produire nini soko so sa ke mabe un jour na kana na ndefo zolo mobwe monite esimba te